chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimés dans les Seigneurs, le ciel est grandement ouvert. De l'apôtre Abel Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano est bonjour, shalom peuple dédié, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vrais chrétiens. Bien-aimé dans les Seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg nzamba pambola bino bolandaka biso na Nazarien bandimi nyonso Nazarien bandimi nyonso bamouri ya Jésus Christ. C'est chaud avec Jésus Christ. Pasteur Diarto Malouano na kati Afrique du Sud boya tellement aimé te lever comme Jésus Christ to témoigner mamo Yesu Masia zo sala et to pikisa milimo ya bato. Shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu, vous qui êtes toujours branchés, vous qui aimez toujours lenazaréen.com. Je dis souvent que c'est votre site, c'est notre site. C'est un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans les 5 continents du monde. Comme à l'accoutumée, c'est la princesse de l'Éternel, la vôtre, la sœur Tiffany Mokwa, qui vous présente cette émission Table Sainte. Vous le saviez très bien, c'est une émission dont nous recevons des hommes de Dieu, mais autour des sujets très capital, très important. Aujourd'hui, j'ai les réels plaisirs. En tout cas, je suis comblé de joie de savoir que vous êtes nombreux aussi d'être ensemble avec mon invité spécial. Ok, on est ensemble, il n'y a pas de souci, on est ensemble parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Je disais au début de l'émission que je suis ici dans le cadre de votre émission Table Sainte, dont nous recevons des hommes de Dieu autour des sujets très capitaux, aussi très importants. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que je reçois un homme de Dieu que Dieu a vraiment élevé en dignité dans notre pays. C'est la personne du pasteur Dayo Samuel. Sans plus tarder, avec beaucoup de joie, c'est un homme très charismatique, c'est un homme très simple. Je m'en vais déjà dire bonjour Daddy. Bonjour maman princesse. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, okay. Daddy. Ok, Daddy. Oui, tout le monde m'appelle Daddy, oui, bien sûr. En tout cas, na kosepela mingi bana na nzambe to betali solo oyo toyo kolukela Daddy na lingala. Je ne sais pas si vous êtes vraiment à l'aise qu'on puisse parler. Pas de problème, à lingala. Pas de problème. Merci Daddy déjà. Salutations à peuple de Dieu. Merci maman. Merci maman princesse. Merci. Zambia pambola bino banso oyo bozolanda biso na tango oyo et na ndimi que dans la émission oyo quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Merci tous les seigneurs webete boza belé Daddy jusque bana nzambe ndenge na otoloba ba pambolami na lingi un peu to betali solo ya Daddy parce que c'est la toute première fois tous wa Daddy na émission et la kabaka moko un peu rare parce qu'il est vraiment trop occupé mais à pesibiso occasion oyo to pambolami Daddy est-ce que okoko bisa biso na parcours na yo lo lingi nini ozalaki utamboli ndenge nini avant lelo babenga Daddy. Ouais, ça c'est une longue histoire, ça histoire moulaï. Mais ce qui n'a qu'au bêta on a poussé, na bana dengue na kutani na Yesu. Voyage d'angai et le monazambe oyo bandi tango nazui choc ya mutu. Nazaki na crise mentale. Jusqu'à ce que maman nanga abaye c'est-à-dire yebi eloko mususute aza mama asamblaka ne pas ya dengi ki ayambi Yesu ka dengwana mais
basali nyonso bakosala. Encore je suis son premier fils. So est perturbé tellement qu'il a perdu espoir nyonso. Mais ça se fait qu'un jour maman moko ya 5 enfants azoleka. Parce que yokisa OK moi moko azawa na mbali uye. Voilà. So on a lobby non, moi je suis un enfant de Dieu, so beaucoup permettre l'assemblée. Après que basi sali nyonso ça tient pas. On a assemblée pour nanga. Accueilli kaka boye paf quelques minutes. Il y a yemi kuto eloko te asi akenda nazongi normal. Tilelo. Aza pasteur te, aza eloko te. Maman simple kaka wandimaka Yesu masi. Oui, andimi Yesu 100%. Donc Daddy s'il vous plaît, vous continuez kawana. Donc mutu pa ko za na ye pasteur te. Aza na ka simple mutu wandimaka Yesu masi, il peut aussi prier, miracle peut s'opérer. Oui, et lobby na pesa exemple. Yesu alobi nini? Et les babilembo et kolanda ba o bandimeli ngai. À mon nom, chasser le mauvais esprit. Il a imposé les mains aux malades, ils seront guéris. Ça c'est tout le monde. Batu bandimi. Alobi te ke évêque, alobi te ke pasteur, mutu andimi. Mais il y a aussi les gens appelés. Et lobi te ke mutu adengwana neti mama wana ti lelo azaka mama simple ya munimi ezate ke akeko bana église. Pour mutu moko non, eza bilembo. Ezaneti denge tozaboye mutu ifoye bake makambo ya pasteur kozala na église eza appel eza différent appel eza différent par rapport à ça mutu nyonso mwana nzambe nyonso akoki mais elobite eza exemple na pesa bato alobi to évangéliser mokili mobimba hein mundimi nyonso asala nini apaza sango malamu kopanza sango la malamu elobite ke oza évangéliste. Évangéliste eza appel. Hein? Denge moko batu lelo eza don, partie à don de Saint-Esprit au prophétiser. Tant que vous prophétisez elobite ke oza prophète ou prophétesse. Prophète eza appel. Ko prophétiser c'est un don, c'est différent. Il faut ne pas comprendre. Parce que loko ici au salake les loto comme na ba digablo ya ba église ya dengue ya dele mukemuke uzomona mutu azawana azosala musala 10 ans église ils a 100 membres. So dans 20 ans 200 membres. Kasi Yesu alobi parler vous voulez connaître mutu nyonso zambe a bengi peza okoyeba. Nazolo ba seulement teke makama numérique mais signe ba épreuve de kolakisa ki oyo abengami na zambe. Paul alobi mon appel d'apostolat et monisami na misu na bino yonso na zela ba signe et des prodiges. D'accord, Daddy, merci. Neka Daddy auto le baba gablo et comme belé mutalali aloti kaka ke azoko sambela mutabiki lobi na tango atiba kiti na ye église e bandi yango bozo boma makambo donc tozonga na makomi papa bandaki koloba wana obiki na libuma directement voilà et depuis lors est-ce que avant aux moins trouble montagne le bien aux alaki déjà na makola Yesu to zalaki mo pagan non nazamu pagan na yebi Yesu te na yo kaka menanu na yambi epenzate sima ya espérance wana de na yambi Yesu na mutema na ngai mupima na kangami na eti lelo papa tozana mo émotion ya likambo wana bana na nzambe ba pambola ma tango zongi okenda yo mkomi kenda ki to mama kenda ki atika yo non aza mama azoleka na nzela atuni bango est-ce que na okosama po bazokanga na lupango omoni ba signe oyo eza ba signe cicatrice ya tango na zalaki na Christ donc ba ne ko kango na ba chaîne papa c'est-à-dire mwena bima même na kati ya lupango bakaninga na ko bima te oyo na ina bima ba antivol wana ba tiaka na ba mir ya munde côté linga ouais c'était grave. C'était grave, donc notre Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Papa, passage dans ce qu'on a quatre église, comment est-ce que au commun à quatre église, on dit mais lié sous Massia, exact. Na bandiko
sambela depuis l'heure et Zambia a eu que ça que Bishop David Oyedepo aye na Lagos à partir de Kaduna exemple boka province ma to bengi en Kaduna aye ko fungula église na Lagos a fungula wapi kana na balabala ya ndako na biso tango afungoli na balabala ya ndako na biso esalike na bandiko sambela kuna tango ebandi naza parmi ba fondateurs, c'est-à-dire pas que na kati mais ba membre fondateur de cet ministère oui ba bengi chapelle de vainqueurs. En effet maman nanga aza si mana yambi Yesu mama pe ayiko yamba Yesu na zela nanga La chapelle de vainqueurs. kaka wana aza moko ya ba premier ancien de chapelle de vainqueurs ya Lagos. Voilà. Aza très proche na papa. Tilelo. OK. Nazana ba photo, kutu image, ezawa na bureau na ngawe bakangi ensemble na mama, na papa, mama vandi na katikati tango akokisi 80 ans. Nzamba papa osala biso ngolu po bana na nzambe na les Nazariens to linga preuve à l'appui na ndila ya papa soki kola osala biso ngolu to mona ba photo wana oui. So c'est ça et de là na baniko sambela kuna naza engagé, totalement engagé. Tellement que nous avons un choral, à un moment, nous avons un département qui a suivi, il y a un âme. Et quand nous avons évolué, et ça dit que dans Tango, je suis en train de travailler aussi. Tango, nous avons dit que ça. Nous avons une compagnie qui a sachet, to alimentation ba sachet wana compagnie oyo produit en comme ça bazunga tant que mutu ya trésorier na bango balobi ba compter au moins de $10,000 à l'icolo même ba 500,000 banini le problème c'est na bani musala mais dès que na celui musala chaque jour na zonga na église parce que chaque jour na zana le komoko musala na église je suis là engagé au kanzaki na za en plein temps mais nazaki en plein temps même ceux qui battent baye ko lukanga na ndaku naza na grand frère moko adopté abi boya ko lukaya wate azamutu ya Yesu so bozo lukaye boya lisusu na ndaku te bokini ka na église azala kate tokia uti musala église kaka denge wana melelo Zambia tomboli Zambia pamboli grand frère wana lelo akomi ko zonga kote c'est-à-dire ko talela ngolu ya Zambia kaka moko oyo acholi à l'époque. Voilà. So, dès comme ça, na banditi, na évolué, et un jour, en tant que moto servi, na ke kokomisa kombo teke, na comme pasteur. Donc, il y a qui nous sans intérêt pas ici. Maman, na zo servi, na temananga mobimba. Mais, na zana livre mon couvert, na kuma kamaka munyo Zambia lobelingai. Ngonga lobby, era lobby, makambo nini a lobby. Déjà à l'époque on a dit on a déjà koyo kankolo. Oui, bien sûr. Zanda zoloba. Bon, nazana hona kuma date air livre wana ezaneti la Bible. Pona ngai. Makambo nyonso ezo salima lelo nazo koma. Zo yoka. Mais na yebi ngonga te na yebi ke appel wana ezali. So, na bani ko évoluer. Si un jour, un samedi, na mona kaka bengi ngai. Tapo edo. Viens. Na staff ya réunion vers 10h. Arabi Fukama a ordonné ngai ka na kati ya bureau. Tini ngai na province mususu to bengi Meduguri en tant que assistant pasteur. Voyage na ngai bandi kuna. Musalo tiki. Musala na tiki. Aya moment kutu ta on a ça message na bandi ba faire comme ma ba koko ba uchena camion ba ukile kango na no après ba sombi ba sac na bino ya cuir kuna ba ekoteka na côté à Lagos. Okay. Nyonso wana na tiki. Et na côté na plein temps maintenant. Et ka dengwana ti babandi ba vision ya ko attaquer Afrique. Naza parmi ba premier missionnaire na Kenya Nairobi. Tambali ba fungola Luanda non. Obenga ngoni.
Kampala na Uganda batindi ngai na ke kuna aussi na fungoli mtu mzwa yeko recupérer musala après na zongi na Nairobi batia na Nairobi na zongi lisusu na Nigeria na ke na Oweri na se ya Papa Afolabi ozomo na pedengi na zoba il est un pasteur là na sina invité mingi awa pa na mse Reverend Afolabi yepe aza numéro 1 trait papa à numéro 3 à l'époque so ye ba affecté nga na ke ko assister tout ça un jour Dieu m'a parlé que nazo memayo na mboka moko oyo oyebi munoko na bango te okoyeba na te mais mukolo koye kaka neti Coca-Cola renommé na yo ekopazana partout na mboka wana après quelque temps na yoki appel wana tango na yoki na ke komona Papa Afolabi qui est mon pasteur. Ah oui, papa, Dieu m'a parlé. Oui, oui. Alors, c'est ma communion. Après, c'est un conseil. Alors, Bible, vision yoso ezana tango na yango. Musala na yo maintenant. Il faut yeba ngonga nini okobanda vision yo. Mais pour le moment, tango yebite vanda nano. Timu kolozamba ko yebisa yo ngonga yango yo kende obanda. Si ma mukolo wana na vandi lisusu na se ya ministère wana 5 ans. Et papa. Oui, 5 ans. 5 ans s'il te plaît. Mais essayez bani que Dieu m'envoie dans un pays qui n'a yeba kamunoko na raonte. Voilà. Sikoyo na continuer musala mama moko na kobosa na été mama Hélène. Aye, ezane tizame atindi ya ko confirmer. Abina moni yo Zambe atindi yo oza Moïse ya génération na yo. Un libérateur. Na Nigeria, wana nyoso tuzana na Nigeria. Atindi yo oza libérateur pour la génération oyo. Denge Moïse ayeko kangola bana Israël. Obi mission na yo ya mwana. Et déjà dans ce domaine là na baniko tambola. So kina zo sambela atana kanyumusu nazo kaka tout batu bazokoya nafungoli misu. Qu'est-ce qui se passe? Pomoni ke batu bazokoya kaka boy erso na ko ba silence ba adoration ici silence ngami suna silence mukete njoka ba pasi pala batu bazokoya na mtu nimi makamuyo so ibandi ko manifester. Voilà. Tant que maman a elle a confirmé, oui, Dieu m'a parlé, et ça confirmation. Yeah. Voilà. Et là, que maintenant Dieu est en train de me pousser. Confiance. So nazeli 5 ans. Maintenant, avant 5 ans, un jour, papa a fait la prière, veillée de prière. Après, à terme, si à juin, à l'obé, à l'ito, à l'obé. Rappelle-moi, Zambia lobi na tinda dayo akene atenki missionnaire na Ghana. Okay. Tant aussi ici. Aje wana yinga oyebi tango papa benga na she alobelinga na litoi. Yazolo bana tina ke uzokende missionnaire na Ghana. Ça va Ghana. OK, razozela. Au lieu de la Ghana après makambo échanger. Batindinga awa na Zaïre. RDC Congo. Zaïre, à l'époque Zaïre. OK. Maintenant, nazongi simamuke. Tango ngai na botami na Nigeria. Tango na botami atange bébé. Papa na ngai azalaki awa na service ya Monuko. Tango ngai na botami na Nigeria. Il y a servi awa na Congo. À l'époque, c'était Congo. Tango Mobutu a changé en go Zaïre. Maintenant, tango Laurent Désiré Kabila a changé en go Congo. So tango ezalaki Congo ngana botami kuna. Vous comprenez? Okay. Maintenant, tango na yeko ye awa na sali Zambia yepsinga lisusu bisika na yepsio mboka oyo nazote na bundi na eloko wana
il va mboka anglophone ezali na ke na mboka ebele pourquoi ici na lingité et comme kunazo bunda na yango peza na kanda soki eloko na je vis pas na bando qu'est-ce que c'est comment ça va babiloko wana na bando yekola nako na lingi mboka anglophone mais ça malobi na tindi yo tango na mais papa pardon un peu yo olobaki déjà ko la bisa ki OK okokende na mboka oyo yebi moko na yebi oui mais ko tango ekomi soko boya oui ezala kadenge wana mutu nyonso oyo Zambe a choisi soki otali babundaka Jérémie abundi menga naza Gédéon pe naza mwana muke na yebiro abi kendeka na force wana ngabu tandinyo ozo mona bazo résister ezaneti ya lelo te mutu nyonso azo mona kembo ya ministère balimba kota batu penza Zambe abengaka ba réclama katala Moïse pe a réclamé menga obi kende nga mutu na tindio je serai avec toi so yepe azo alobi ba kondima ngai tenge nini ndezamba alobi olozana nini na maboko alobi nazana bâton alobi waka bâton OK avec ces bâtons tu feras des signes oye ki nazana yo so mutu penza Zambe yonso abengi Zambe abengi penza ya solo babunaka munazo kima appel wana. Merci Daddy tozo kende po ba découvrir déjà na sima lisola Daddy déjà très édifiant témoignage na ye ya vie na c'est vraiment très édifiant bien aimé dans le Seigneur Yesu Masi azana bomo to banga Nzambe to kende directement Daddy petit déjà que appel ya mboka oyo Congo mais na moni eloko moko etikenga papa na yo azalaki awa na tango ya Congo yo pe na botami kuna na Congo yo botami amoni ko botama na ngai te camarade na ye nde a s'occuper même na facture ya hôpital. Et camarade parce que papa n'a pas Congo, azo benga ngai Congo boy depuis na botami. Ah bengo Congo boy. Oui. Donc Congo boy, fils de Congo. Depuis na botama, tina koni na komi pasteur a changé langage na yé. Mais c'est que ça m'a bombami. Oui. D'accord, merci. Daddy, nalingi na mukuse kaka pour bete biso solo na yo. Ebele baboya kam papa. Balobi na bimaka kanga moko za terme moko le bamaka na bimala ngande kendeke je pas de père Nzambe ka yimoko donc Melchisedek azanga tata ngana zana papa voilà Daddy azana tata olobi donc to benga kaka ke papa aza papa ngai bitela biso na loko nini oyo okoki ko retenir et pas tata na yo na moko to mibale tout ce que je suis aujourd'hui à part Jésus tout ce que je suis aujourd'hui c'est à travers de lui donc vous acceptez cela 100%. En 100% vous acceptez. 100% il m'a formé. J'ai tout. Na yekole belé. Na yebidengeni ya kutamsa musala. Na yebidengeni ni ya komi porter. Na tout. Na kobanga Nzambe nyonso wana. Na yekoli nyonso. Papa. Mais directement to betali solo ki okomi na Congo pour osalela Nzambe utamela appel ya papa ontatinda kiyo. Atinda kingawa. Tango na yeko uzwa confirmation na zongi na komi lettre one is na komi lettre abito Zambe abenga tel abi mkoloni no yoki na bi eza lelo te 5 ans passés nani témoin na yo na bi mon pasteur ici numéro 1 na ngai pema fulabi na bengi a confirmer no kala depuis azana mboka wana awa yo komi lettre déjà mais kuna tangu na zui vision ezaki kuna abi kala depuis azana mboka asia partager vision na ye na ngai kutu soki akeina ntenga mutana obi azela ngonga malamu ngo moni avandi tingo tango na komia wana komeli na obi no appel na ngai maintenant et référence mutuna partager na vision na ngai za wate depuis 5 ans passés andimi tango vérifier moni ke za solo abiba komela ngai lettre et ba libérenga ba pambolinga ba pesinga même semence. Mais papa, le lundi olobi on a beau solo, disons bah tu vas pambolami, bah yebi solo ndenge olobi mais où est sûr qu'il a kana ba route parce que je connais Daddy pas aujourd'hui, là monsieur sa surprise pour naie tango ezana na franco na lemba na franco ti bozo bandoko sala. OK, temple d'ici. Voilà, na yeba ki déjà Daddy. Mais où est sûr qu'il a parce que beaucoup que boya ngote boza batu oyo batu batala ka ba monaka. Balobi isala papa pasi mais la église vous êtes là qui comment aux en pleurs donc la papa église eza maloba ya batu olongola batu na nini au même bango côté eza na mutu moko te na mimi donc papa yebi nyonso mutu moko kututé et tango na longwe ye moko apesi ordre na papa deboye que ba pambola ba pesanga lettre nini nyonso ba pambolina il m'a béni. Et bah pesinga même semence
lettre wana ezali tile ezati ki na longo ka na désordre mais néanmoins zonga ka de temps en temps yoka susu papa nakendaka toza ata ya wana tika musala na ngana za wana nakendaka naza mwana na ndako ok na pe kote ya na lala kana kati ya ndako na ye. Donc bozui ba éclaircissement donc oyo circula ka parfois na ba balabala yango te parce que papa ye moko dadi alobi mais papa exemple vision na eko zwango awate donc ozwa na vocal depuis kuna depuis Nigeria et témoin pe azali mwana na ya joint na ya confirmer yango so ezama kabote ke bandi donc allez-y comprendre que dadi alobango à tête haute donc na voix haute que papa ayebi na ye même dans mon lettre de démissionnement et comment mi que vision na zui tel et pasteur tel aza témoin parce qu'il a pris un conseil. Et pasteur wana si écouter ya wa bala na bala batu yoso ba yebi vraiment absolument falabi yepi abandé ministère. Merci beaucoup ceux qui ba scène nzambe musuba Olanda biso allez-y comprendre que ils ont pas mbola parce que au moni azu appel mais azeli temps ya nzambe pour que koka asala o nzamba yebisaki donc sala likambo wana na ndenge ko la pesio forme nango la rabisi noé sala masuwa ezala na ba étage boye ezala boye sala ndenge ko la yebisio ko sala te ndenge zo uta na makanisi na yo. Merci papa tongi to loba OK ici ko commencer la parcours na yo na nzambe ndenge boyoka na ki 5 ans passé au lobby film et bien batanga même ngala baka film signifie quoi? Ouais nazana papier moko ezuluki mukolo zambe azo le bilanga wana de 23h à 7h du matin j'étais perdu. Dieu me parlait sur cette vision na komi yango film c'est-à-dire Faith International Mission makambo nyonso mandat nyonso eza na papier wana na chango peza na kati ya nini po et déchirer c'est ezuluki comme Faith International Mission c'est-à-dire abbréviation c'est-à-dire résumé ya Faith International Mission FIM Faith pour na F I International M Mission Faith International Mission. Okay. C'est ça le nom que Dieu m'a donné. C'est pas qu'il n'a bricolé en gros, eza wana na papier. Na ba nyoso zo mona tozo sala lelo e komami wana. Ndenge école ko sala na ba conférence, tout école biblique. Na combien on kana papier wana. Média na combien ngo eza wana. Merci Dadi, tozo continuer toujours dans la question na biso na Dadi. Papa tozo ngana au moins sima mukia et ko étonner bato ba Olanda biso, bazo comprendre jusque là. Bah, première fois bah mon aïe parce que aux amours de colo à tomber le ming la dignité même sous pour la bango pour la toute première fois bah on a muto azo solana la princesse na lingala aza congolais nigérien malko botamikuna papa bazo comprendre lingala ozoloba eza penza lingala mais ils ont rendre moi bato flou. Ouais, je suis nigérien na botami na Nigeria na Jos na mboka moko to benga Jos. Plateau State is a province to Benango State pas na biso bengi balobi na botami kuna na kolaki kuna ti na zelaya mission na ye na Congo na Zaïre ezaki Zaïre tango na ye tango na komi échanger komi Congo pona kokokisa prophétie ndenge bazo benga ngai mwana Congo lelo ekokisami. Quand on a commis Karaboina, commis na misu nangai Abdel Bakoti, Laurence Désiré Kabila Koti, et Namona Kaka a changé. Na 1997 a changé. Mais Dadi, mingi bakolo bake, oui, Dadi c'est un Nigérien, ndenge otiko loba awan na voix haute, balobi que Dadi a changé nationalité. Pour ba Congolais balingi yo mingi hein. C'est pour changer nationalité. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Naza déjà Congolais na kokufa. Nazo kende nulle part. Zambia tininga awa. Et nazo sala musala izo mona. So nazo kende nulle part mutu apa ke Zambia tininga. Mutu nyonso na sia moyo azana droit avana na mboka lengi. Mais ezate ke makamboke mboka na lengi oyo eza mission. Bombo sana yango. Mission ya Zambia. So naza ce qui est priorité za na mission o nzamba pesio. So kombo wana depuis na botami mwana ngongo elobini naza mwana Congo naza congolais lelo yozo yoka mutu azoloba lingala yoso oyeba Nigérien bazoloba lingala. En tout cas pour ça Dadi félicitations. Merci. Mais
et oui ça la campé pas si photo tout nango ndenge na lobaki kaka botu nango na babalabala mais comme la princesse azana dadi et surtout que dadi azana gentillesse makasi na lingi na tout na révérend Dayo donc dadi le révérend Dayo Samuel na tout na yenano na likambo oyo tali ba pratique au salaka parfois il qui ça rabat muso mitema na babalabala c'est quoi pratique nini ba pratique au salaka ya ba maman, ça c'est pas une pratique pour nous, c'est une mystère. Binonde bozo batu ya mokine bazo bengango pratique. Biso to yebi amote. Eza commandement mibeko. O zambe apesi na makomi. Tout est là. On peut supporter tout avec la parole de Dieu. Eza la sainte makila na Yesu zoto ya Yesu eza wana. Alobi yango. Alobi to sala yango na mémoire na ye. Et la aspiration du son, Hébreux 12, verset 24. Que les sons d'aspiration de Jésus parlent meilleures choses plus que d'Abel. Et ça, dans l'Ancien Testament, et ça, dans le Nouveau Testament. Ce que je dis, c'est un livre commis sous le mystère du royaume. C'est un message, ça va t'expliquer. Et ça, pratique, et ça, ordre. Mais papa, s'il vous plaît, tozo kende déjà na sima yangonga. Donc ozol ba eza pratique. Eza pratique. Eza mystère du royaume. Mais wana balobi ke to sala ngona mémoire na ce que dit la Bible. Mais yeb sepso no bino bosala kango après combien de jours parce que to mona kaneti eza kaka awa likambu. Vino komela makila na Yesu komela kango nyonso. Mais ce que otangi acte des apôtres yango ngonga eza te acte des apôtres alobi yango. Ba porte à l'époque bazo sala ba bengango fraction de pain, ça c'est la communion, et ba melakango chaque jour dans leur maison bazo sala go chaque jour ba sanganya ensemble nanda ba meli chaque jour dans l'Ancien Testament dengi moko so eza wana prouvé dans le Testament et Nouveau Testament impact na ngozaneti nini oyo mo expérience des miracles, des guérisons, des transformations dans la vie des gens. Naïb, c'est lui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. C'est lui qui boit et mange à la vie en lui. Dans cela, saint tozo zoa bomo ya Yesu. Bomo wana penza Yesu et comme partie intégrale na biso. Même une version a lobi ango bien. Obi par ces gestes que nous faisons, nous sommes en train de participer à la communion de toute qualité qui a caractérisé la vie de Jésus ici-bas. Et c'est un mystère, mystère, c'est-à-dire une vérité cachée. Oui, voilà. Bon maman. Bon maman. Ce qui peut en être dit, le révérend Dayo Samuel, Boké sur la Makambotali, oui. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Même la Bible dit dans Marc chapitre 7, ce que dit Marc chapitre 6, s'il te plaît, 6, verset 7 et virgule, verset 12 et 13. Jésus a tindi ba disciples 2 à 2. Ba kei na mafuta ba wandre batu bazo bela e ba bengani ba milimo mabe ba bikisi batu ya malade na mafuta. Yesu a tindi ba disciples ba yekoli na 2 à 2. Nani apesi bango mafuta? Yesu. Merci. Et moko na bango Jack ayeko komana livre na Jack 5 verset 14. Si quelqu'un est malade parmi vous, savez, bango baye baka malade à l'époque. Mais si par exemple, Moutuaza Kobela, qui appelle les anciens de l'église, compris pour lui, on lui a tout. Asa parmi ba 2 à 2 wana batindi, mais il y a combien de livres na qu'on le loin d'huile au nom du Seigneur. Mais daddy communauté mo mesano. Est-ce que daddy penjo koko déclarer quand on sans huile? Quelque chose et c'est déclenché. Maman, ils ont point de contact des Zambia. Tout ça la kango. Tout sopanawa grave, sans mafuta, sans rien. Oh oui. Eza batu bazo loba. Mais eza parti à instrument Zambé à Pesiba na Zambé. Nate yango balana la télévision et eza wana na livre na ngai le mystère du royaume. Ce qui olingo yeba keno soba otanga ba message zali okomona yo moko ko za convaincu. Tu es belé ou va condamner, critiquer à l'époque. Et là, on va comme adepte. Oh oui, parce que la Bible dit le mystère du royaume. Le mot mystère, c'est-à-dire une vérité cachée. Au monde, on a critiqué le coup. Mais Mikolo, Misna Yeko Fungama, Yemoko comme adepte. Merci, révérend, au lobby que la Bible, disons, Yote, ma comme lobby que Soki Moto, parmi vous, Azobela, Babeng ancien. Mais tout le monde même na bandimi. Apaya ça, il y a beaucoup de révérences. Yo zui kaka moko. Bongo Esaïe alobi.
sera détruit à cause de l'huile d'onction. Oui, le joug sera détruit à cause de l'huile d'onction. Et cette fardeau sera ôté de ton époire. Nanzela nini mafuta. Ezawana. So, nous avons droit d'utiliser ozala mwana nzambe, ozala mosali ya nzambe, mafuta ezapona moto nyonso. David bapakole mafuta nguya molimo santo ekite eza point de contact na exode kutu alobi yango alobi l'huile d'onction c'est une image du Saint-Esprit accordée en vue du service. Référence à exode na Bible. Au monde surtout na base Scofield, Louis II Scofield. Ce que tali référence on a verset 30 alobi yango très bien. Merci le révérend Dayo Samuel. En tout cas, émission est spéciale la princesse Makasi. Pour ceci la thème ngonga tozo tambola. Même sous papa to bitana nous c'était na makambo etali basinga. Donc singa oyo ngana lati yanga imonte za kotoyo. Dayo pe na monena ngoto le révérend na lelo. Mais ezala ka je ne sais pas si tu cause exemple na ngo rapidement va pesa biso yango. Ezali kambo yo bala na nzambe ezanga le côté. Eko sala yelo. D'accord, yango yo ezangu ya zambe basinga oyo donc ezo boma makambo makasi eza sija ba débat ebele dadi mekano biso ko expliquer biso merci na ngai sali nelote omoni ekosenga ngonga ebele mais na mukuse na nina fait comprendre que to benga ngo manteau eza nini un matériel une matériel contaminé avec la puissance du Saint-Esprit. Par exemple yo tanya una Bible bazo simba songe ya elamba ya Yesu ebatu nguya zambe kule ekoteli mutu abixemi makila ekatani Yesu alobi musala oyo asalaki biso tokosala kutu koleka so iba simbi songe nguya traverser bixi mutu na écoulement de sang biso tokosala koleka wana so na pesio verset oyo ezo pesa biso droit accès. OK na Exode zambe atuni Moïse tango alo bakondi mangai tengeni ke otininga zambe atuni eloko nini ozana ngona maboko Moïse alobi nazana baton wana zambe abwakeli ete apati alikolo eza baton na yazo utilisé kokamba batupo zambe a contaminé ngona nguya alobi nas baton yo okosala signe et des prodiges référence mususu ça dit nguya zambe ekoko contaminer matériel na biso tala manteau ya Eli, prophète Eli, tango a mati, enlèvement ezouye, manteau eki koina se, Élisée a ramassé. Et yé pe a komi na mai, azui manteau wana, a beti mai kabwane ando. Mais Eli a keyi. Mais nguya zambe e contaminé manteau ya Eli. So nguya zambe koko tika la likolo na n'importe quel matériel. Mais papa, yoka n'importe quel matériel. Oui. Tala nzete nguya e contaminé ango. Manteau nguye contaminé. Prophète Élisée akufi ba musuni ba fourmi ba le musuni etikali mikwa ba yena ibembe yasika ba bwaki na tombo deke ibembe wana atuti mikwa ya prophète asekwaki pona nini nguya zambe onction ya zambe na kati na ye etikali na mikwa na ye malgré que akufi pona kolakisa OK soki nguya zambe etikali na mikwa nguya zambe contaminé mabaya ya baton ya Moïse nguya zambe etikali na elamba ya Eli et batu basimi songe ya elamba ya Yesu nguye kule et Paul en tango ya Paul baye na ba mushwa na banini basimbi ye bakena ngwe pa batu oyo bazobela babikisami ezo lakisa OK nguya zambe etikala likolo ya matériel. Mais ils ont point de contact pour la mission. Référent en tout cas pour le sujet oyo de comme ma mission musika parce que la princesse a ma question belé tout autour car il y a problème il y a point de contact. Et batu bikra batu bazo vivre intervention surnaturelle. Mais dadi référent tika na tout na yo nano nguya nzambe zo tika là. Et kokiko yoka pona nini? Écoute-moi. Pona nini? Na tango ozana ba croisement de chemin. Batu balingi pastor pe azamuto musu azolia musu azosukula musu alali na ye kao yozoluka intervention pastor azamuto mais oyebi déjà principe ya lobake nguya zambe ekoko tika la likolo ya matériel oyebi ke awa is a point de contact
Zambé akoyalonayo. Intervention ekosalema. On a déjà vu ça plusieurs fois. Révérend, en tant que pasteur, tout ce qu'on a dans la jeunesse, va matérialiser. Donc, Belelanga kaka na koyoka yo, botianga ne côté. Nous le beau prouver biso que Moïse, Patati, Eli. Ngana l'action référence à l'obé entre 2 ou 3 témoins, la vérité sera établie. Na l'action Yesu. Yesu alobi non yozo ba Ancien Testament biso toza maintenant tozo yebisa makambo Yesu alobi na Nouveau Testament mais dadi ote ya kapela na te ya kana ndimi Ancien Testament mais nazo yebisa onde nous sommes dans le Nouveau Alliance mais tote ya kanyoso Yesu alobi ba oyo bandimi ngai musala oyo ngai Yesu nasali ba usali ba usala plus quoi na eza et comme na Bible mais non peut non balobi ba ko sala plus que ça dit makambo mususu kutu oyo na Bible ouais to sala koleka c'est ça ce qu'il a dit batu bandimi ba ko sala kutu ko leka siko yeba simisongela elambana ngai na ko simba matériel batu nguya zambe ko contaminer pour alobi musala oyo ye asalaki ngai na ko sala kutu ko lepa ça c'est ekangi makambo nyonso adi obetaka mwa sete ke bato batika kotia miso na bango kaka awa batalela Yesu po mo eza na bandi mususu babenga bomba bébé spirituel ça c'est Yesu nde alobi Yesu alobi musala oyo asalaki bongo tangu baye kosimba songe na Yesu ayebise ko simba songe elamba na ngai te kosimba te yo alobi yango andimi basimba atali alobi femme ta foi t'a sauvé. Et si maya Yesu ba apôtre Paul ba yepe ko simba nzoto na bango na ba mushwa apôtre abengani bango no abengani bango ke bino bozo komisa ngani non eza Bible asi alobi Yesu asi alobi musala ya salaki ye ba sumi songe mais siko ba yena mushwa ba sindi la mara bango ba kena ngo pa ba beli ba pikisami ba kangolami. Merci beaucoup révérend ngana invité loko oyo musala nzamba lati azanango eza nguya parce que bon nzambe mo mevandi wana okokipe ngapi na expérience ya makambo ya tel namba musala nzambe obikisami mais ceux qui zakata malamu dadio zota ba chemise na yo opesa pesa batu babika mais tika to tout na lisusu question mususu to komi pratiquement na fin au moins te que papa association ya contact au surtout ba nini oyo ba komi kutu ninya grande manifestation. Natango ya Yesu oyo ezate bakomi dayo Samuel ministry papa ozoteka kombo na yote eza makoma oteka te kombo yebani kombo déjà kola yebani sisi oui mais azali ezate kenini ezasimo insi natango ya Yesu est-ce que oyo ezali tala denye yo lati est-ce que natango ya Yesu balata kaboy olati boy balata boy na pantalon na style oyo mais lelo olati so c'est ça génération tout ça na génération na biso et tozo sala makambo selon génération so jozo kuma na makambo ya petit wana oza bébé chrétien parce que okoyesa ngasi ko lelo il fallait na l'attendre robe parce que Yesu alati robe mais Yesu alobi to kosala kutuko lekaye mais papa ozo moi tela boso ko kosala ko lekaye so ceux qui balobi neti le révérend Samuel azana kisi et le bélioni pour na pratique en tout cas maman et le belinga et loko ebele et munene kutu ezo sepeleza ngai dae parce que tant balobi nazana kisi et la kisi ke ba moni loko oyo ezo lakisa ke nguya evandi wana pona ngai eza lokumu pona Yesu Masia pasi na ngai pona bango bazo pesa lokumu ya Yesu bazo pesa satana wana nde pasi mais pona ngai eza esengo ke ba moni eloko oyo balobi azana kisi parce que zambe sikoyo olingi oyo sanga ke satana leki zambe na nguya tambo mona ba magicien ba sali ba abakrada ba mutrasali boye mushwa endeke bimi bo sepeli wana bolobi le côté mais bomoni mosali azambe azo démontrer ngo azambe bolobi satana azana kisi. Merci beaucoup. Ezalaki émission oyo batu ba bengaki tellement ebelé ba bengaki balobi non la princesse Zola Bisso le révérend Samuel na bandi te mitema na bino dans la bakali nazarien tout ça la capotre kolo asepela pe mitema na bino sepela. Nous sommes arrivés à la fin mais nako tika boité pour boloba botuna ki ba question belé mais kolo soka ko linga tous les sous le révérend Samuel to ko zoe pour que bo pambola mais pour na lelo na moins to soka po il faut dadi pe apema mais dadi rapidement ba bazo tuna
infime na niveau ya libanda bastension eza neti wapi na Congo toyebi déjà aussi kola sungi ofandisi mwa makamu na libanda bandeko libanda balandaka biso bazotuna biso. Ouais, tous un film na Angola, na Nigeria, tous un film na Hollande, tous un film na Belgique, et tous un film na Angleterre, tous un film. Est-ce qu'il y a un Nigeria? Nigeria aussi. Et tous un film na Brazzaville, et Kalamingi Jetso Banda, il y a France. Oh. Mais c'est vraiment quelque chose à féliciter. Tous en Belgique aussi. Na Belgique pesali. Bientôt film na France. Pour battre France pe mutu babenga kinga voilà. Et zo bana na France bazela bas pa janter na ngolo azante kala mingi te to ko le yebisa bango ngonga nini place nini et maintenant ne bandite mutu moko te ya Zambia lobeli biso déjà tozo banda na 3 grands pays. Na France. Et tango eko na ko yebisa batu. Marseille, Lyon et Paris. Na Paris. Oui. Donc bande quoi France base à la kimia. Base à la kimia. Mais soko lingo e babisika film ezami na Angola, la princesse a habité bokobenga dadi na ba numéro o eza ko s'afficher wana eza ba numéro na yemoko personnel donc soko bengi dadi babi ko zo dadi ya passe. Maman, OK. Ngana yo toza wapi? Plateau. Na plateau. So mutu azo benga ngai siku akozwa ngai. Na silisi oyo pe na yambi mutu délivrance de bandi na baniko sambela. Je suis toujours pris tout. Ata naza na bureau te na téléphone nazo sola. Mutu surtout batu apoto openga yo 45 asomi ba carte na bango wana. Une heure de temps akoloba loba timato ina yo pe ezo lemba. Okoyoka yekaka après opesi conseil au sambele tellement que baza musika baza na souci. Voilà. So mutu aza busy tout le temps naza na d'autres occupations. Ezate ke na vandi kaka boye musala na ngai eza receptionniste na bana ya temp ya ma téléphone non yango mona kana ba boka développer ba préparer ba assistant ou ba ko yamba parce que je suis occupé mukolo na yambaka presque 100 personnes chaque mardi 100 jeudi 100 na ba délivrance so na tango wana mutu aba no gembe nganga liso nazo yamba ye na ba toazo vanda liboso na nazo yamba chaque. Allez-y comprendre donc voilà. Azape mutu mais so ki ba bengi na ngonga nazali ba tomber malamu c'est bon na koyamba na yambaka mais soki naza busy mena yamba téléphone ezate mais papa ba pambola mi ba ebi que bientôt la film na France est-ce que ce cause là de révérend dayo yemokazo kita France nazo kita ozo kende yo moko oui ngai moko. Donc, peuple de Dieu, Pambolami déjà. Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. En tout cas, c'est Mosaïque qui n'a vu ça, il y a Daddy, donc le révérend Dario Samuel, au pays Sopé, il y a bien un plateau, donc, donc, papa vraiment. Abengaki moi nanae na kati ya plateau na Pambolami makasi le révérend je ne sais pas les lobanayo ya suka pour na chaîne nano o yambi opé pour na. Merci pour la chaîne Nabino Mama Princesse. Na pamboli zambe ponango et na sambeli ke denge zambe azo changer butu ezo koma tongo azo changer le temps et les saisons. Yes. Chaîne oyope renommé ango ezo kola tous les jours. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les dieux oyo asali biso ngolu biso oyo lelo to tombo ami selon ndenge batu balobi parce que ngana zaka mona attaque mutu pamba mais batu okomona ba yesu papa tu es un grand nandimi zambe oyo atomboli biso azotombola péché oyo na kombo na yesu liloba na ngai ya suka pona bandeko bazolanda nga balandi nyonso eza kangama na yesu. La Bible dit nous sommes co-hérités avec le Christ aussi longtemps que kangama na ye nyonso ye aza yope okozala parce que il y a une connexion atoza makasi ti oza faible dès que okangami na Yesu makasi na ye komi makasi na yo nguya na ye komi ya yo ngolu na ye komi ya yo à cause de la connexion mutuka oyo ekufi so bakangi na mutuka oyo eza vivant bisika mutuka oyo eza vivant wana ekokoma oyo ekufi moto ekufi ekokoma aussi à cause ya connexion. So il faut tout ça la boina yesu to kangama naye. Merci beaucoup to kangama naye sumasi ande iloba ya papa ya révérend Dayo Samuel iloba naye ya suka yangwana ngesengo zaleka ya kwebete bozaki belé mais na promettre bino c'est sûr et certain
vous allez commencer à voir les mains, le révérend Dayo, les Nazaréens, beaucoup de prédication, beaucoup découvrir Namozino, le Lengeni, Atambolakana Yesu Masia, déjà en France, Nengetobeti Masoloana, beaucoup Messanana, film France, na salut Bandekonios en France, en tout cas je vous aime beaucoup, Lobina Sekin, de Komora Linga Polo, Abissia Tiffany, tellement Linga France, au Lobila Kabata France, na sombele la mbamba komi amour Paris, donc, na relaxa bino la mbamba na CP, na Makasi, Nzamba Pambola Bino, na pesi merci na bato bazaki na sima ya technique kuna en tout cas Alain Zaou, je dois citer les noms en tout cas Kola Pambola yo na assistant na yo na mon pe basel na nzambe mususu baza na sima na cadre ya honoré. J'ai dit merci au pasteur Irénée, j'ai dit aussi merci na papa Dieu le donc je suis obligé de le faire. J'ai été vraiment honoré et pas ya révérend Dayo Samuel, que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao. Yeah. Événement, c'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimé dans les seigneurs, le ciel est grandement ouvert. De l'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano esilité. Bonjour, shalom peuple dédié, que Dieu vous bénisse. Inondé ma vrai chrétien. Eko Soukape Awate. Bien-aimé dans les seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Malouano sera au rendez-vous. Nazarien, Baliminos va mourir à Jésus-Christ, c'est chaud avec Jésus-Christ. Pasteur Dirto, Malouano, dans la Afrique du Sud, Boya tellement aimé, te lever combat Jésus-Christ, te témoigner maman Yesu Masia Sala et ton pique qui s'amène moi à bateau.